Mbote bande MDG de mafuta sikizali ngamino la grande dame bande ko babolingo kana kata actualité. Moto kopela Ritina Brunel bande ko boyebi bande ko oyo. Ba star ya réseaux sociaux. To sala émission moko na sala émission moko moi kala. Plus ou moins 4 mois passés ya bande ko mibale o. Mobile bande ko bunda mobile ya beti moi sineta bomaye. Bolimbisi po na son appareil nazo sale la laptop ya comme na problème ezo cracher. O bozo mona bande onange yana balabala ibandela ye na kati ya ndako. Ba image yango eza mo ebele mais to ponika moko oyo. Mwasi azana zemi. Bande ko rit bato bako benge tula nzombo vrai tula nzombo penza bande ko bolimbisa nga na ebite penza. Ya ma mingi eza pasi. Bastar a réseaux sociaux bozo mona mwana mwasi o muto ba make up. Na ye mobali ya gigolo bato bayebi lisolo na bango bayebi ke apesa mobali mbongo abala ye. Siko na minute bande mobali alingi esu te bota mafinga kuna son e ya mabebo koyoka bien te botala mafinga mobali ofinga mwasi. Vieille femme sale pourriture oza goûter na mbetu oyaka solo siko aofinga ye libanda aofinga libanda en plein air mwasi atingami alobi ya kotika ye te po ana zemi na ye bandeko so oza na zemi ya mobali yango alingi yo te azo respecte yo te abeta ko continue kolanda ye donc obomona eza na balabala aniki ye lukutu abeti ye makofi na balabala awa image yango bandeko bolimbisa moyen totyango eza te po YouTube alinga biloko ba violence wana trop te tanika nde bomona azobimisa misu wana alanda ye et pourtant moi ça solo baka na zemi bandeko eza pasi ya image esali bato mawa moko vous n'avez pas l'idée. Do mobala alobi alingi ye te alobi alingi ye te aza salite aza solo aza koko aza goûte aza elengi te na mbetu mwasi alobi ye tinga mapantalon moka bandeko mwasi bakoya koboma yo yango rythme oza na famille te bandeko na ye bakopekise te o bomona nde kamera ezobina wana bitumba nzambe tambola mokili mongo na makambo bandeko rite oyo bato bakobenge etula nzombo penza yango foma likambo yango nini likambo yango penza nini mibali basili ata so mibali yango basili tina niveau oyo les amis c'est triste et regrettable au fait naninga napesa mwa conseil moke c'est vrai natiana mwa pose po makelele ya mawa mingi bandeko nanga c'est vrai to vivre réalité moko actuellement kande balobake no mibasi baleke ebele na mokili mibali baza te yango bomoni mabala ezozala penza te basi bazotula en plus lelo susu plus grave mibali yango bakomi bapede na place balinga basi bakolinga baninga na bango mibali. Les amis, malgré ça mwasi azala na caractère. Mwasi faut azala une femme de caractère. Mwasi faut azala na charisme. En tout cas, eza pasi, eza mawa. Image esali bato pasi, vous n'avez pas l'idée. Comment rolanda mobali sima bolikambo ngo nini bandeko malgré tozoloba bato bakoyoka te. Phénomène à base que nous bala mibali oyo donc ekomi ezu en plaire ekomi monnaie courant mais monnaie courante mais mibala ngo mobali déjà tango yoki ko bala ye akosa no nini na logique c'est l'homme qui doit aimer la femme c'est l'homme qui doit épouser la femme
mobali nde il faut alanda mwasi. Lelo komi basi na bango landa mibali bandeko. Oyo tingama tina niveau oyo na miso ya bato makambo soni fio azokisa famille soni na ebite. Rito so na famille balobisake kaka parce que période moko grande sœur na ya salaki vidéo a tomboki afinga garçon alobi mama aza na kati ya mamu na bino te. Comment boyo kota mama na kati ya mamu na bino parce que garçon bozomona ye bensil ta finga mwasi nezaka ya mama na yo. Ya mama na yo, ya mama na yo. Même ba image okande na ebisi bino keza ebele moyen to tanya soza te monsieur soza tellement ma finga mabe azo finga mwasi bandeko na miso ya bato ya mama na yo aotanga ngo boyebi la fameuse ainsi tona nini oyo ya mama na yo mwana mobali oyo nayebi te aza nayebi te soki babokolela ye wapi so pa kolela wapi soki na balabala soki place nini oyo akozanga respect impolitesse notoire tina niveau ya kofingaka bokilo vraiment bandeko na nga eza mawa mingi epesi pasi mwana mwasi oyo bandeko mobali alingaka ne ye te banda kala tosalaka émission moko plus ou moins 4 mois passé nde mobali azobeta ye abimisa ye na makila mpo na nini parce que atiaki soki 10 libanda mwasi atuna memi ngambo vraiment nga nayebi te bafilme mosusu basala bino nde nini yo ozovivre na mwana mobali oyo ozomona ke bamakambo azosala eza basigno deja ezolakisa soki non a mobali oyo bovana na ye ta konyokola yo mais oza wana kaka ondire nayebi te yango moni ebele bazokufa ebele bavie ezobeba mais attendez ata utu balingaka libala yango à tout prix to mpe bakangamaka na moto yango de yo penza mobali omonaki no avenir ya nango te kaka kombo oza na mobali c'est quoi ce problème c'est quoi cette histoire na oyeba te mokili oyo tozokende wapi un homme qui ne respecte pas la femme mobali ana aucun respect à moi ça kofinga même na bokilo mobali oyo omoni akokangama na ye wana et puis alobi alingi yo te non yo okokende te yo kotika te po soi disa yo za na zemini mais neti ndenge azobeta en plus wana zemi aza kofingo azoko donc mais bongo so abomi yo après lobi bandeko toya kosala ba émission akeno babomi riti tozo souhaiter te parce que un homme qui est si violent comme ça moi c'est ana zemi ma abeti na balabala image wana moyen to tchango a ezate et puis ana zemi mobala betaka yo boye et puis azoloba no clair a bomba te kalingi yo te bandeko botala mangala makasi botala vieille femme sale pourriture oza goûter na mbetu oza solo siko vraiment ya solo wana mobali yo moni penza kotingama na kokangama na yeyo et puis azofinga yo ba ya mama na yo na miso ya bato un moment na yebi te biso basi c'est qu'est-ce qui se passe vraiment ata kutu ango ata kutu ango les amis. La femme a été créée pour l'homme. La femme, elle a été créée pour l'homme. Ce qui veut dire, moi ça la mobile était moi ça la teza likambo ya ko miyeba, et puis ça confiance na Nzambe. Ata so balobi na mukilo mibali basili Nzamba pourvoir pona yo mobala komonana. Tuti kana ko yokisa ba famille na biso soni boye kuna ko fingisa mabota na biso boyeko. Mutulongo na mwana mwasi ritso bat bayebi mama na eto bandeko na mais quelle honte o bano penda baya ko fingisa ba famille bango oyo o mobala modèle ninyo bandeko na ngai et ozo tinga mano pe na ye bandeko na ngai les amis eza vraiment mawa et mawa mingi ya soni eza pasi makambo boye mais que voulez-vous. Bandeko, en tout cas, na ebite na loba nini na yoki tellement pasi na website na bandeko basi. Vraiment maîtrisez-vous, boza na contrôle. Nazo comprendre pete eza nini kali kamango ya bankema ya mampuya yango wana to nini bolimbisa parce que et moment il faut le bamambu tel que ezali. Vraiment ya solo wana, comment komisili sa valeur, okozanga charisme, okozanga maîtrise tina niveau oyo mwasi. Yo mwasi
Ah, mais franchement, que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur nous aide. Quelle honte. Quel regret. Na mwana mobali on habite so na ba famille te penza ba ko conseiller. Oulala. Ah, bande on a osé mamba kolobe. Ndama pambola bino so zamba na bino liboso en tout cas abonnez-vous, partagez et likez, commentez, que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir.